Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien té. Awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kakana 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye libino penza masolo ya kitoko. Gavker azalaka wana pona ba papa, azalaka wana pona ba mama. Ebele ya bato bakoya komitu na siko yango Gavker bana mike batretaka bango te. En tout cas la famille ozala mukolo, ozala mama, ozala papa, ozala mwana muke na Gavker ba solution mat ta kita bande konanga na système moko ya bien. Ezana ba couple mosusu ba balana 10 ans de mariage, moi na zoya te ba meki ba minganga rien. Mena eko senga na bino bo benga Gavker kuna penza ba solution ya kitoko eza, kuna ba solution mata kita eza nango na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memelibino tonton décor ilongo. Bande konanga makambweza. Mwana na ye akufaki. Makambweza. Population eza ya kosilika. Population eza ya kotomboka. Bande konanga na minute oyo eza penza ya kobeba. Kandenge nga moko na lobaka. Soki ya kobeba eza bande konanga moyen to sala autrement eza te. Nini ezoleka la famille na minute oyo makambo nini esali keno lelo oyo to ya kobeta ma solo lisusu ya kokufa ya mwana ya décor ilongo. Avant to kota na mwa mozindo ya makambo na biso, avant to beta ma solo kandenge to beta kana biso e kozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to salaka émission na biso ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Yango na yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki to obeta masolo bongo to soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso landaka Étoile Lune Inès TV zwa penza kiti na yo vanda
Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tokendaka, kote mosusu kaka ndenge tosalaka. Mwa eloko ya kolia ezangaka te. Nga nalobaka toujours ezala malamu mingi ozolandaka biso ozolia. Nga kutu ya bino awa nazalaka vana sali émission ifona miliela. Nazala na makasi. Bino pe bolia na ndenge moko ya bien. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu ya balinda, bambote na mama Céline Kabakaba, bambote na madame Judith Diampoviza, bambote na madame Marie-Josée Chala, na pesi bambote na madame Grace Mpoi, bambote na nga na madame Princesse depuis quelque part, bambote na madame Sidonia Siala, na pesi bambote na madame Vicky Mombonzo. Bambote na nga kandenge ezalaka na mama Joséphine, mama Tina Sambia, mama Titi, pourquoi pas mama Nabiso Eugénie Zemanga. Na obosa na pete mama Christine Lonongo na tonton héritier yola na système moko yakitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye na makambo ya décor. Ba audio ezali. La famille. Makambo ezo sala nzoto malili. Makambo yo ezo sala somo. Makambo yo ezo lelisa. Décor autaki ko balana na mwasi na ye, c'était l'année passée. Jusqu'à présent, et le bata bato mosusu, to mona mwasi na ye na zemite. C'est vrai, bazo mona na keno, baza na bango bien, baza heureux na libala na bango, mais to mona mwasi penza na zemite. Parce que na communauté na biso babantu, ezalaka déjà soki mwasi na mobali babalani, bato ebele batala aka libumu. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà la famille kandenge na lubaka ba mapango ya kosomba, ba mapango ya koteka yango oyo. Yo zana posa ya lupango. Bande konanga selebo bangana lubaka toujours. C'est le moment ya kosomba ka ba mapango. Kozela teke nonga na osomba ka ba mapango tonga na ozala na 70 ans. 70 ans de osomba lupango. Bande konanga ezana ba occasion mosusu ba profita kango ba mapango yango yo $350 ya pamba ozana yo na lupango na yo. Na $350 ya pamba bande konanga ozana yo na mwa place na yo yebike no oyo penza eza place oyo na yebike eza yangai. Na obandolala na osala bisala salananga na kotonga ndenge na lingi. $350 ya pamba osepeli na yo na ndenge moko ya bien. Lelo bande konanga kandenge na obeta masolo na mimela kibino décor. Batu deja ba oloba. Mwasi na eto omona zemite. Et surtout ko coïncider que ndeko na biso décor auti kokufela mwana. Ndenge na obeta masolo bongo mwana ya décor autaki kotika biso. Mwana ya décor azali susu na biso te. Mwana ya décor tozali susu na yete. Mais avant na kota penza na mozindo, avant na kota penza na profondeur ya makamnyonso, na kozala na posa to na besoin na tiela bino nanu, moi audio moko,
tolanda yango biso nyonso. Après kolanda yango nde na ozonga kosala analyse kaka ndenge na salaka. Bandeko nanga tolanda audio oyo et on se retrouve juste après. Ex-mwasi ya Décor. Décor wana bakikamale ya ngai dibali. Dibali oyo asalaka théâtre. Wana osala théâtre mpe sobe. Dibali na menso dibali wana ngai aza lekini ya propre lekini biologique. Décor azalaki camara na ye. Bamekaki kosala groupe théâtral baamene ba 2016-2017. Basalaki groupe ya théâtre. Wana ngai aza na 2017 naza na 16 ans. Naza na 16 ans. Basali groupe théâtral bango nyonso. Na badécor. Bango nyonso basali groupe théâtral. Sikoyo to basali groupe na bango. Décor azalaki c'est comme si chief. Azalaki chief ya théâtre pa Dibali. Dibali yana ngai banda koya okuta na baosala groupe ya théâtre na bango ya théâtre et tout et tout. Et osalaki Décor na biso po ngai yana biso kobenga na bakam na ye ando kobenga ngai soki makam na ye taka ezala na famille Bandeko bo matisa mo volume kuna po boyoka bien. Mwana obenga ngai ozwanga mpe kota mwana oleki oluka libanda azwika aleki na tie wana kezwi ata mwana asala boye nona kosunga ya nanga deja babongo ye osalaki Décor aye wana yo okoma na nungo epai ya na biso Décor akomi kolinga ngai ntango Décor akomi kolinga ngai azalaki na mwasi te Décor azalaki na mwasi te mwasi oyo awuti obala wana oloba mwasi na bomwana mwasi wana makambo wana Décor mwasi wana azalaki na makambo na ye azalaki na makambo ye misusu vike Décor azalaki na mbongo te Décor azalaki Décor te akima ye Décor naye okuta Décor aza na mwasi te lomo te abayaka mpe te elo te ntango yo oderange nganga ezalaki te kenoko ya force anga no bandeko na nga tokata nanu yo okata classe basente ngai bayobenga nayo loba nkombo mobali batima mobali nkombo ye nayebisi na mobali nkombo na ye Décor oyo ya camarade ya na bino omesala epasi makaje esalaka vraiment bien dibali wana vraiment alinaki nga makasi donc camarade ya grand frère na yo ata yo moko akomi mobali na yo bayo papa esa yokoma lettre bazoke kotika nga epai na bango na kundi wana Décor azovaa na kundi epai na bango na matete balobi baketika nga Décor epai na bango bayozongisa lettre non oyo otika eki tozoya ozwa ayepa na biso baye bapesi tatu bayepa biso ayepa na biso bapesi badroit mokongo esu etu na yo okende epa Décor namovana epa mama nekina epo papa na bango mama bango bazala na matadi mama anina papa bondwe bazala na matadi namovana epa mama leki na bango moko boye na veni moka kuna na matete na kwenge na mofane pa mamaleki na bango ntango mofane pa mamaleki na bango mpona yeka pa bango comportement mobali ezalaki déjà bizarre comportement mobali ekomaki déjà mabe mama kindumba Décor kindumba basi kilikili oyoki bona mwasi kende bona mwasi abanda kozwa kutusala malonga te wana Décor aza na eloko te makajo ata miso osimba ona pasi ata mifra ndo osimba ona pasi Décor makambo ebelebele osala boye boye te okende boye boye Décor ye kaka Décor kokipenga nokipenga te kotinda mpe eloko olia boye adosala ngo te mama wana kaka mama leki na bandeko je suis sûr que bozolanda bomakisa mpenza volume navanda banzala emona lia malewa so boso mama malewa oyo tolambi fufu tolie Décor aza wana eyokoma na ntango boye nayo bota to na boti mpona Décor vraiment baza na zemi makambo ya mabe wana tozalaki ere nyonso mobali kopebala na mobali makambo mabe ere ya boye soki otalisaka novana na kunda mpona ekendaki etala mobali akosilika mpona otala ngai mobali abandaki ota komaltraite
ofre koyepesa mwasi mosusu aza libanda alianga otikala banzala na na zengi na ye nazolala na bamalewa kaya 500 francs na olia nalali nango nayobota ta nayobota naboyi kozonga epa bango naboti bayebisinga nondo mima tante bodaka obi nazonga kuna epa mamaleki na bango nga nayebisi papa ya biso ati papa kuna eza lokwa na kati ya désert naozonga te mamaleki na bango wana aza bien mais décor aza bien te naozonga epa na ye te mpo aoniokola ngai papa ya biso ayolobake mwana ngo abi moya azonga kuna eza te mais papa yavona mwana papa abi moya azonga te namabesi kosala mwana wakoka te mwana ti tobanga posika ayebi pourkui oboya makajute jour na ma maternité les jours nazongi epa ya biso direct ti lelo aye nazongi epa ya biso direct les jours na bima maternité nakomi epa ya biso mobali ayotala mwana kasi 3 fois ekomi mwana azwa bateme omwana azwa bateme aye ozwa mwana te je sais bateme ye moko mobali nga nakende te comment fait mwana ozwa bateme yo mama ozala te mwana kezwa bateme ye papa biso boyi abi wana eza bateme te yo kezwisa mwana bateme mama mwana tikala eza na sens te aye okende naye otikala mama jusi mwana bateme na eglise na biso mbonga mwana dekor ayopela yosomba motuka me mbonga mwana po atindela mwana ye ezalaki problème ti lelo atindaka te okipe mwana biso kesanga mireposa mpe deja akufa na ye deja papa na ngamba naokipelenga mwana ya nanga dibali wana asala tete alinakanga vraiment anakolinganga lisusu te mpo camarade na ye propre akoma mpe na ena décor camarade na ye oki obotana leki na ye anakolinganga vraiment lisusu te ozalaki mwana mabe décor basala boye te mwana mbongo kotinda te mwana azosouffrir me bazaka bobengi mpona mwana boye akotinda eloko te okoloba boye akosala te décor azalaki kaka bongo papa biso kobenga ye batete. Voilà la famille oyo eza mama ya mwana ya décor kande nautaki koyebisa bino kino mwana décor auti kukufa. Mwasi oyo ayaki sur les réseaux sociaux l'année passée pour na koya ko déclarer que décor azala responsable envers sa fille. Décor abando tinda mbongo te, décor abando sala eloko te, mais lelo oyo ko sala keno mwana ngo akufi. Tindenge mwana belaki, mwana kotaki hôpital. Babando meka kobenga décor abando yamba téléphone te. Parce que mongo ofuta hôpital ezalaki te. Mongo ofuta ezalaki te. Ko sala keno bino moko boyebi na ba pays na biso bien que c'est l'Angola place bazali. Eza epa ya bango te. Il fallait hôpital oba futa. Ko sala keno comme bongo ezalaki te moya ba soigner pe mwana ezalaki te. C'est ainsi que mwana aye kokufa. Yango lelo communauté na biso congolaise bakomi koloba sikoyo mwana décor est-ce moi si a décor asika est-ce que na zemi yango lika na oyeba te le pourquoi bato baotuna bongo na oyeba te na boy pe kokota na mozindo te et osala ka pasi chers parents de partout au bolanda Etoile Ines TV bozwaka ba responsabilité congolaise partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na
beaucoup plus de détails.